moi ça et quelques autres déjà na bandi message et comment pour les nga na yaka la sali vidéo na nga message comment nazala master nga ma nazala molakisi bongo bino tembe bino ngo sa tembe la molakisi bomoni molakisa ye si j'ai dans la net si j'ai moi na Marie Misambu wana bali na bien on a Marie na répétant mon nan je le répète encore Chantal soit koufi ba Chantal na ndo finga bato boyoki moni Chantal bola mama paradis star na bango mo continent bango zaka soka internet a kitika boy moto kiti ba lo ba Chantal na ndo finga bato mwa mtuso ya na ndenge na ye mwana wana impoli mwana na zaka mwana malamu Chantal azalaka bien ba identité mutu za identité na ye Marie Misambu là azalaka vivant je le répète non banga mutute mutu gelanga grimace azate mutu yo trafiquer ngata ko trafiquer les cartes pananga na yebisa bino mutu trafiquer nganga mutu ko trafiquer nzambe na mobile ngana l'état bino mutu mokila ko trafiquer ngate émission za internet bande ko langa o kindoki te boyebisanga si je za wana mais ye Marie Misambu zaka starter Rich Misambu nazala bata boti to lobela ngo paza mwana star ya netinga on est là tabali ba lobelango Chantal bola leba mona ba Chantal bola tambula nganja pour na star bakanga ba photo nga vraiment bakanga ba photo nto ko zaka biso mbale na mokili ngana la baronne na no ba bakanga la ba photo na nzela lento ba baronne bakanga ba photo te mais Chantal ma bakanga ba photo plein na zaka ma star si je za na net mutu nyoso ya lobby si je na isoka Chantal ya lobby ale na lamusi batu bakufa be na lamusi milimo ba fani nanga ona na bolinganga on a pris linga bino ba fani bo excuser ngana si je zaki na net mutu mudana droit ko loba ndenge azar ndenge loba mama loba ki na kosi na lobi ka vérité na lobi vérité je le répète telle mère telle fille c'est quoi cette histoire là boko tikanga l'est na cause à l'est sur na salle mission nga fo la ngai gauche droite wa la bedi na lobi na ko ngana bala na bagi na musap mobile nga tanga bagi ya ngoyo ya bino za wapi bagi na bino za wapi mobile nga za la voyou azala bandit azala assassin azala nyoso azala mokili na lela ka bongo les preuves que na lati vares ni na tongo Nike ya beta kabwe wapi mibali na bino en tout cas na lobaki en tout cas Marie Misambu atambola mabe na répéter atambola mabe ser wana na répéter ngako kanga tuko singa na kingo Riti Misambu amwana mukie vinga na sala bena ngapela ko bota Riti Misambu te Riti Misambu il a 25 ans nga mwana nga liboso za 19 donc ko bota ete puis mwana nga na bota kana za bateti mwana moko akola ka Chantal bola bote banine niata nkas Chantal bola ngeso ma paradis ya 100 rouge à lèvres na tongo ya 100 poudre na tongo comme moi ça va dégager beauté ka su ko ne babara sa ngele ki makasi nazo luka mtalongo la on sait quoi ça mutako vendre à l'est dans le bête sur la famille paradis la famille paradis, on a son côté la famille paradis. On a d'accord, tu dégage. Tu dégages, va te faire enculer si tu veux. C'est quoi ça? Moutoko za soit l'estaye ça les missions na pas tu nio ça va ça la mission, ça va sujet. Sujet en moi les internet, c'est bon ça la sujet. Sujet en internet. Grâce imbizi yana fingi mwana wana. Bolobeli grâce imbizi te bolobela kanga. Molakisi Chantal bola star. Na santara masugi na yene ko lobali kambo. Mabele ninganaka. Ma belle zone n'ingala ma zone n'ingala pas ye moupepa ngwa ye oh moupepete na yebisa non na droit parole na la puissance à parole so na vandi na lobby parole ata donc ngai ata bino bato ninganité ba miss na mai ba ningana vous comprenez ba miss ba ningana ye puissance à parole donc na cause soit l'aise tenga Chantal na cause la bien sous tenga pour na salle émission et Marie Misambu ko ba Marie Misambu bimana ji bien piano zanga ba photo ba bimi zanga Oboni boyeko mutakufa biso ba mama biso ba kufa ya combien d'années ba mama na biso ba kufa ya combien d'années obo finga biso ba mama non so bazaka ba vivante ba kufa o na biso bo bossa ne ba mama biso ba kufa oto finga na ba mama ba kufa bazaka vivante da bo finga ba kufa donc on a droit ko lobela na finga Marie Misambu te na lobby et comme ici ko nina et comme nina ngona bino bokaza so bo grimace vidéo longa te vidéo ko tikala wana na comprendre que quand YouTube be Chantal Bolo bimi na Facebook be Chantal Bolo que na page et ça la bino kiol so batinga na ba page et ça la bino liboma c'est normal molakisi batiage partout surtout so ya bili kamne ba ochaye partout mutela muninga grimace te na vrai chéri na l'équipe bino nioso bato ba d'accord na vidéo na salité
Vraiment, mais on s'en a tenu les cartes, na bisala, sala ba yombo, ba nini, te, na sala mamwala te. Oh, bolaskin. Yé, vous me vendez ma bague, diamé, vendez dans le boko. Na bala ma trésor, na ko. Na kene na mariage, yé, na ticket, na kene na mariage. Vous se comprenez? Na bala, mon alinga, comme na bala, eh. Na lela, man denga na bala, eh, vraiment. Bon, maintenant, attends, ma bilambane. Na bala, eh, te na bala bino. Eh, ya, eh, na âge, on a moins de 19 ans. Bah, j'ai mis quoi le bichon sur le terrain, tu vois, au ça âge. Eh, moi, je vois bala, et moi, c'est dans le moment où je vois bala, il faut que je libala, net, libala, sans problème à moto. Rando, bino, bolukela, rando, on a sala, rando, tenez, la peste dina leki. Na bandara rando, na kanga rando. Mo konza rando, ça la rate, be fout à rater. Mo konza rando, ça la rate, moro ngai, na bête à tolo, na bête na mkongo, pan. C'est Chantal Bola, c'est Maman Paradis, la femme à parole. Na rosa à l'est, boko tchanga l'est, na sa vie nanga. Toi, na mboka liberté, bo tchanga l'est. Et actualité, ça na myrte, actualité, ça na rythme, c'est à bali, moi na star, moi na star. Netinga, on est là, le so à bali, moi na star, comme etambola. Eh, oh, maman bokilo na finga rabatu. Maman bokilo, eh, yo bali, moi na chantel, maman bokilo, mouno, quoi, maman bokilo, mouno, mazamote à ma bête. Di kamango za ninyao. Et ya ninyao, je suis bino. Boyo qui presse na motema. Et là, qui c'est bien, Chantal Bo, la femme, la parole. Chantal Bo, la soirée, il y a YouTube bouger, Internet bouger. Nayaki. Et là, qui c'est vraiment Kazala qui koya moi dans Nzambe. Ma collègue Komaki. Et c'est Komaki. Chantal Bo, là, il y a vraiment. Allah libia la mouki. Na moi, je peux marier mes sambouté. Na la li ma bien la mouki. Ba maman, on va finir là-bas, tout moi, il t'en a pourquoi. Maman, na ye, maman, on va zara vivante, ba koufa. Net yanga kout maman koufa tikanga na 11 ans, non vierge. Maïté c'est qui là? Akufa tikanga na 11 ans, non vierge. O boniko. Boni ba kwasa boye. Boni yo liengu ba yo liye masango. Ya nini yango? Ya maam nini yango? Ya nde nini yango? Na la lepe na tonga mobile de yake nde musana 5h du matin. Na moni mutu peta na ndeni. Mama mutu akobimela ngate po mama na ngamu ba kufa ba bunda bitumba ba mort. Na ndeni yango? Na ndeni yango? Et na ba héros. Na ba héros, na tu verras sa papa biso. Na tu verras sa papa bino na ba héros. Non to regarder sur la lipeka de butu mobimba. Nga za te kwenda vutuka tenga na vanda ni na parler na zakane na parler. Vous comprenez? Eh, ye linga okuta ma linga ma star mo ma parade petit fona bala, petit fona longole na couloir. Po petit fona longole na couloir tetina kwani tina. Yo bo mona pa parade longola na couloir. Eh couloir ba benda ngamba mo. Abi o frère chéri. Po pa parade banda tilo la bala te. Abala na bo mona vidéo ya moi sa bala. Abala ka Chantal Bola. Po ba image ça la raté. So abala ka bonga mona ba vidéo. Oh trésor habitu abala ki trésor te abala ka ma paradis. Chantal Bola ngeso. Plutôt kene ka boiti na mariage abala binote abala nga yango mo sapi peto la tisakinga na lo kolo dans lo boko Chantal Bola ma paradis mobali na bala esia Eugène Fozo ngolu neti mwana na rythme sei apena ngolu pela bala msuba bota ngane ko finga muta ku fota na lobika vérité la bi mekina shi bien pena ngana tinaka manage bien pena parce que na banga bino be muta o trafiquer nganda azana boso boyene lo mobe makele mo ya wenja banzoi bobo kina bino ba mielte kasi ngama muta ko trafiquer nga na saki monsieur tika na bongo eza bongo bokende reporter plainte boni mbila kama ndoko na bino ngala kama bo sexa ngama nazala commissariat to mambeleka kunata non mo yokwela nga trafic bokende commissariat ze belebe botinda ko rich na na Londres on a kende reporter plainte botinda ekuti yeku na Londres ani atango ape London yetu kana nationalité yeku na France au salon o boni bino ba trafic comme o bank samnango na trafic o lengsa mutu na trafic ya na salle mission mutu na salle mission et grâce mbizi kuta fingali bino rich wana to ka fingali bino rich wana grâce mbizi bravo non fingi vraiment et nga kuna bino ba douceur mbo mekanga héros ngaba mekanga te nga ze lamba to ko soma na magazo mekanga nga la Chantal Bola na tika Chantal Bola na mola kisi pour les preuves garçon na ye bozanga actualité bat ba vendre na bande l'école bat botanga bozo ba bagi plus ba diplôme bozanga na actualité te donc ibino bozanga actualité soki ka ma paradis ya ye mokonzi pa moment ka za mokonzi na bino na mokonzi donc soki mokonzi ya poser ale ba ministre baza wana ba ngolo te mo ba mokonzi sa poser ki na doki sur le YouTube doki na sentir moto na doki sur YouTube doki Facebook doki ma page ba doki
pa bat non so ba doki bat comme ka nde bat ba bel malade ma bakabe malade bibi ya quartier moi zana ki sasa tondo benge na bidi ka bidi oboniko lumière DM ki ngasa na suka leader mokonza YouTube bijou mobondo skin Abou Pia Mama Linda de Souza wesh mec ma gueule c'est quoi le bail c'est quoi les 10 mère de fille à fifi Ninyango Mama Linda de Souza Ninyango ba fan na ngaza Ninyango ka songa na sali vidéo ça la kali boma na pokile Ninyango laisse non la droit parole c'est pas ma faute boke tout na nzambe ya musala nga na salaka na banda musala mutatinda na internet azalaka te na banda musala nga ki chroniqueur ti lelo na koma mama paradis na mama mokonzi kambie ekolo mapata destin matalata les anninya trafic mo la moto bibi bebe c'est domo motema papa dudumbis mutela moto trafic azadi sama mnonga sama mnanga bomona atena tika rando mena talama bomona atena kana rando tema na lekibino na personne na baline bomona ate Chantal Bol droit parole ya Maria Kitoko belesima droit parole a rando salama asute ana sala comédie masala ngai frida ba charme c'est na mosiko na ni ata mikolo ba charme ke notre vie c'est commander commander la nga banini non tu commences pas tu restes là bébé non ça suffit OK yani non son muta sali vidéo na yeka ke komi oh complexe ya botika complexe c'est foutade complexe me makabisi kama be vous comprenez Luka actualité non ça l'actualité ya bato ay belé terteuse en internet oh ya zo finga manix oh ya fingi riti oh ya fingi nani bongo Marie Misambo balobela Marie Misambo te boniko Marie Misambo Jésus Marie Misambo ngaza nani ngo mwana Yesu kuta kufa kine kuluzu pola biso to zo bombo ya seko ba finga ke tilelo bandoki bonyoraka Yesu bongo Marie Misambo ngaza nani ngo oboniko azana nyango biso mama ba finga matilelo yek ba finga te ba lobika comportement sana mokili Chantal osa kufa ba Chantal ndoko finga batu oui oh azana nyango Jésus mwana nzambe akufa kina kuluzu pona ngana zo bomo ya seko na ganga boyo ko funga mama toy Marie Misambo za Jésus je le répète azana ni c'est pas un Jésus oboniko Jésus kuta funga matilelo mwana nzambe bo expliquer ngani mo expliquer ngani nyango Babo ela nga trafic internet ba film mususu batu mususu Chantal nga zawana ba fan mususu ba d'accord te o fingi Marie Misambo voilà boyebeli Marie Misambo na ndia balaka mariage a pilon bola sanga vidéo ya Marie Misambo bola sanga sika Marie Misambo balade o boni no ba trafic boyeko mutu sa kufa mo ba mama obno mo finga rabutu mo itonga poka ba kufa te ba ande vivant o boniko to ko benga nyama na kombo na e ozaka salope ozaka ndumba Iveko molaso mutu mo balenga la bouchard azate bo se prendre bouchard ngwe kangama boniko bona ba trafic ya batango boya ba héros ya bandeni na et Jésus ko ba finga ke tilelo ba satan na kuda boya rotosa maloba Jésus tilelo yango to bunda usala ba prière pour to éliminer d'esprit des morts to éliminer d'esprit des mabe ya nini yango na batango boya ya nini yango femme ma parole ça loba ki pom ni nango tanga l'aise dikam ni nango na meda ka bino banda ko na bino na ko senga bino ba mai so na ke pa na midi kata sani na nga na ko lire na midi na lutu nanga oyoki si je viens manger chez toi le matin petit déjeuner casse les bols on se comprend casse les piles ma pa na bois quand on jette le pain pas midi chez toi pas le matin chez toi pas petit déjeuner chez toi chez moi tout ça se passe ici chez moi les amis nyango boy na ça qui m'appelle ba bando ba tiko benga benganga na ça on a l'esprit bien na ça ma bien vous comprenez et un nina on ma paradis ya sadika émission ka Chantal et comment c'est quoi cette histoire là ba tu combien ba ça la émission na dire maman ngala oka moi ba actualité dans internet bon actualité bongo to le moi la mérite Misambo penda zana soki aboti to ya ko lobela ngo pas moi na star pour maman na zala star oui c'est comme ça pour Michael Jackson bana kufa to ebite pour so Michael Jackson kufa to ebaka to lobela ngo po ba bana ba star cause a star ndé amakambo net Chantal Bol so akufi ba ne ba star ba ndoka ba photo ba maman paradis star photo check ba selfie pas parce que là problème ni non ni nyango coaching ozoka coaching mabe coaching ana simbi na ngote coaching ana ngama na dans 1000 j'aime donc ça veut dire que ma paradis bien parler ma paradis bravo Chantal Bola
Babi ka vérité m'te blessa ka vérité. Jamais maloba lu côté blessa jamais. Ba pasteur na finga ki be ba pasteur lobi na lobeli ba pasteur. Bo kote bi kamba pasteur te point. Ba pasteur pe na kalinga ki bango lobi na mafuta mbila ile li chololo. Pilipili na mungu kota bien. Abotata samwako oboniko yandeni nango ma paradis. Oh ma paradis landeni oh boya nganani ngo boya nganani. Ngana na lobili kamuna nga muta ya boya ngonani. Mabome sala noso ba page ici bazui abi ke reine koyaki. Pa reine ngali furia yi reine koyi. Pam 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 na pesa ba vérité. To linga la vérité sous la jaka. Na pesa li ka vérité. Ko pa munina. Ba page bazui YouTube toboki. Lobi YouTube toboka kitina Togo. Ba togolé na ba chino ba benga nga babizaka bongo ndonza wa mystique. YouTube toboka ki po reine yi. Reine vraie chérie vraiment boye reine nandenga tango sans bacille ya sang rouge à lèvres mais bon naturel fille de la chambre ngana za la boye suki ku Barbara asalenga na epeso suki comme condamné à mort et lui ko longwa te fona mona kai mo Barbara la sucette Frida kutsa pikola keza po amne actualité zo le kana na Facebook ko to Frida belanga masala ngo sali bien mission mais ko finga ba pasteur te folo bela banga te Frida tala kite na finga kite ona finga iba Moïse mbi na ba mo pesa ba mo sala mo kilima be d'abord bo se pende ba pasteur ba la ba na voiture bo se pende ba comportement ba pasteur congolais hypocrite o yesu ko ba finga ya kufa mwana nzambe ba finga geti lelo bo se kama sola Marie Misambo kufa wite bika kufa bo mama so bo finga ba kufa mama ngana vivante meta kufa kungana na 11 ans na ba toboli ngana nzoto te mama na nga kufa à l'époque akufa ko liboso ba Marie Misambo boya ko fingela nga ya butu mo itongo pokwa uboniko baloba la mutu musutu bine swabino e yesu kutu mwana nzambe ba finga ke tilelo pa ba satana ba finga yesu yekuta kufa ku mwana nzambe kwa masumu na biso oh to bengi ka nyama na kombo na yesu kili konka kufa to ba kili konka kufa ki mwa kufa ki ba expliquer ngani ke chantal aso na ba kufa uboniko oh na ina lobby na pesa li na leki nzela yani nango mutu d'accord te na likamu nga d'accord te na journaliste na panza sa on a d'accord na likamu nga te ka ndenge bimeli pe ndenge ozalela pe ka ndenge kotikala oza comprendre nga bala na la bague muta be nga ta lo bala nga chanter sali vidéo poignée na yoka te s'il vous plaît ça ça la rendre te pona zonga rendre jamais mais na droit loba comprendre Chantal bola bala bon mon fête na Paris plein de champagne plein de whisky bo cha tembe na zonga sa no fête na mire on a la balade na bala mo ba ka nga se monte fiancé ba bité wala mariage nga bité fiancé roba kanda ya kanda ba fan ba somba robe fan fanatique abi somba robe ya kanda Chantal Bola c'est quoi cette histoire là c'est quoi ça c'est quoi na ba même na français et toi na mboka liberté chacun fait sa vie wesh et so ba moni bino bo na ba actualité te na biso na combien de fois boke dinda ne ba boka tabila manga na actualité. Bon, on a tes vidéos à 100 rand de tala. 755 à ligne. Non, ok. 700. On a nos vidéos à rendre au fin à bateau 600. Wolo, yo. Ça, c'est maman paradis. Droit parole. Droit parole. N'a au fin à moutakou faté, n'a que vérité. Suis nani. Et suis nani. Moi, j'insulte personne. Moi, je dis que c'est seulement la vérité. Je fais mes affaires. Dans le bon, on a français comme ça. Bato bo memara rapport pa mbila emoko momoni vidéo nanga ba vidéo tout na sala za contrôler pa mbila so bo ebité ngam na kenda commissariat tout na sala ka interprète za za contrôler pa mbila bo ma bo na mitu na bino bino ko mo trafiquer nga bino ben sanga na poto bo ben sanga na poto et Chantal elle a 37 ans non on a 37 ans on a kitsa agité la maître agité na bise bino tu na ko 60 ans dans un internet do bino mto oyeba abino za ka bébé Anel ka ballon d'or anti-terreau bébé. Poupée barbine basilipo bébé. Chocopi ko lina machuda bébé. Eh, ya ba oyo. Kona nga trafic mo boy. Motema chuchu kaluji. Na moni ozana ya yo ngana lo sako swagele ka kitoko. Nina ba trafic mo ba aero na ndako na futa la shenga. Nava na linzanza tomate, nava na linzanza Thompson, nava na linzanza ya madesu, naza na bagi.
na bala puis na banda ko na bimate na longwa te na linga a trésor so ki denda comme sous trésor na boke na bi papa nga kaka a ndako na ke chaban nga na okende te na olala wa na robota bana 10 ya wala ndako ka ya mukie to uzala nga na kulwa Chantal Bola ngeso ma paradis na pesa maboma so na pesa liboma na internet vous comprendre que la yaki ka lobby na leki na nga kaka ya vite fait mais Bantaigne mati. Ba fan obino bo d'accord te. O vous ara ba fanatique Marie Misambo. Mutu dans la fan na e. Net nga na la fanatique a faire. Ah fanatique a vient nga fali pour pas di cap la merveille. Vient nga tsone Mupandi. Kofi Olomide Antoine Mupandi. Ta ba fan nga na za na ba musique. Eh. Bon ce qui musicien moi akufi na ebi na nga yeta akufi be sko ba aza salama be na mokili. Siko ba lobela ngote. Pona ndeni nango. Nandeni nango ya maya kitoko belestima nandeni chez Chantal Bola nga ba pesa nga ko bakanda te nga na mutaba kanda te na mutaba gentil yo na yesu na tongo tozanga pete na poko numéro de téléphone et monsieur continue dans ça musala nga j'ai fait mon travail petit na nga siko za la personne ba moto yo bika moyen zate ka ya pa a parler na mon comprendre les gros bisous siko za na ba no na ba misatu batela ba na bien yo mo komika sikana lobi komi vous comprenez. Et non. Et là, ni n'ango vraiment ma pas de ça l'émission na ye na leki mutu ni so ça l'émission. Actualité za internet yaya ku tuko ba lingala ba yaya ero mwana poto botama na poto. Eh, actualité za internet mutu tout. Tiens chérie, tiens. Ya mwana bébé. Rien à faire. Bat batanga ba créer makambo, bat batanga ba vanda na bande l'école au créer. Alors que na ngonde ni. Oluka mndenga media to bima na ndenga media sala musana yo. Oh, nous avons ma paradis soit yebo diembela te. C'est normal pour la molakisi, faut pas diembelanga. En tout cas, bo bima na vina. Nga bima na ba vina bino kuta yeba ku ba vina binote. Bolia te talinga kote. Nga tala ka vie jona nga na ta ba petit na nga na ta mamu na nga. Zanga bana mitala nga na ba fine na nga balanda nga. No ka so ifani mo ka longwe, be de fani ba longwe, ba fine so ba sili. Ah non. Je suis désolé, motema tutu kaluji lo sako lisusu na ebisao. Tutu kaluji akucha libela. Obina ndombolote yo nani. Sia bazui wapi. Ça c'est Chantal Bola Mama Paradis. Komi nini yango. Nene lobeli petit. Abina kuna bina petit na suka petit keba. Manix ne zala so manix asali so ba vanti. Ka biso mtoya. Kanga mno yana ko finga manix. Amwa na star ba lobela bango. So ba lobela ka ote ba chaka okate oza star te. Ngasko na kompananga na star parce que so star aleki kaka molakisi. Suku molakisi Trevis yobe ko moleka ozota nani ngo ota la Maria. Biota la bijou mo bonda. Ozota la nani abupia. Arrête hein, tu vas aller faire dodo bébé. OK? OK? Oui, allez assieds-toi là. Assis dans la chaise. Allez assis. Oui, là. Assieds-toi. Merci. Kenny non. Oh, actualité dans la Facebook. Moi na biso abali. Moi na kutu de leki, bon na robota maman kolo bongote. Bon manisi mta deviaza richi sugi richi misamu sugi misai sugi misili. Hein? Manisi mta deviaza e. Oya nina. Bagyo ko boko ko katamo sab no pasi. Bolongo na bi wana na chabinoto. Bi kitunga balenga ngo fimba mkolo. Wana kitunga. Chantal Bola robala te. Chantal Bola neni ne bu kitunga bu papa Paradis eli bande ko ibu neni komele kaza masanga tia tangi bo. Papa lupango yo lingini. Noko na lingi boy pia bo neni bo sa farti ndeni. E sal papa ndeni ngafo me manka wa disala 5 millions ndeni. E ngafuka bien ka bon ka bande ngona ka. Ka ndezala. Elle bagi na mosapi ndindon. Na robota riti misai soki misai wana te. Ngiti misamu na robota eta. Boma famille a riche ça nini. Mais famille a riche boke mona ba police, famille a riche. Eh. Moi la star to lobela riche tina suka so ba boti to lobela On se comprend. To solo la riche. Riche so ke pente mu kinza to moni biso so to lobela pas moi na star. Netinga ma Paradis so na subi na nzela mutazunga imati bo lobela nga yango to molakisi. Molakisa leka ki badendo ba ye. Molakisa leka ki molakisi c'est Chantal Bola Mama Paradis quoi. O tu fais toile nanga na ndeni nga ba tu fera toile nanga te. Nga na mwana nzambe. Na lali na mona si menace mota na si bitumba na butu te loro te.
nazwa pe loko te aizande te kata baba ndima yo tumbande to musoni bebe se mbisi motema papa dudu mbisi bebe se dumu Frida ba charme ya ba chacha donc on est na moke na ba Frida ba charme ya ba chacha ba charme ba charme ume na ngwende na odi c'est un peu ça quoi nini yango na kote na internet na sala mamunanga botika na sa mamunanga na finga mutu te na chrétien mutu te na tumbola mutu te na sala mamunanga mission au peuple congolais na congolais je suis congolais na droit ya kote na mamboka na za ngolaise te na za congolais Brazzaville na congolais Kinshasa pour na famille ngeso na camerounaise te na za ivoirienne te na za antillais te je suis pas française je suis pas américaine na camerounaise te je suis congolaise donc na défendre ma belé na nga mwana mboka riti ndenga zana soki misamu aza congolaise obisi boto zanga ba âge ba riti ye ba maman so bana ba âge ni ba bana ba âge ba 18 ans et to nobeli mwana siko telu sapi ndenga za kanga ba mikolo ba bi mwana keba zala éveillé donc moi na tu vandi de na perti au père de tu zemi et comme que makambuke manix ya obala yo ça veut dire déjà nyon so bien donc petit za ka tempo vidéo na ngeza na boko songo 10 fois na fingi Marie Misambu na fingi nini Marie Misambu nini moi ça na fingi Marie Misambu na fingi le nini non mbona na ebite bando benge bula na ebite kando sambela nzamba lukuta bon ça sembla na répétant je le répète na répété nana yebi te que Marie Misambu zalaka bula sambela nzambe lukuta nana yebi yango te na répété 10 fois ou 20 fois 3 fois 40 fois mais alors j'ai pas le droit de parler c'est quoi ça et comment ni non ngana vie na zaka bien na vie na mbo se tromparaté nga so bana mambo batindela ngambo ba fa na batindela ngambo parce que obina osala pa musala na lobby ah maman lobby mais là moi j'ai batindela ngambo na nko na lia ngoma na nko en tout cas na lia ngoma na nko na linga mama mobile na kanda za assassin bon criminel na mobile na linga ke ka bongo bona mafinga mo boyela mobile na ngate boyela Chantal tege ye panzi biso be sali biso le côté non rien du tout ka biloba bo voiture na mo batumbi biso voiture mobile na ngake musana voiture batumbi voiture bana biloba ya banani biso voiture za Peugeot wana Peugeot boyebi Peugeot ndeza Peugeot za bongo te tumba mi scalette Peugeot za bongo biloba mobile azoki manda kuna zana mobile na tous les jours maman te lobi na vidéo abimi na tonga ke musala yo kasi muto mbila zo luka ye mbila na potanel ka ballon d'or titre bonjour à toi ma chérie tu vas bien boni papa abiso o balela biso pour que neka pa balela abala mobile papa abiso balela biso boni gigolo na biso ya bogos papa jimel esika za la pression matondo mingi chérie na biso mobala nel ka ballon d'or basa mabala lina matuda motema maître vanda mubobo poupée babili motema ige basa mabala ka biso na ramba na ndako toza ba bagi na maboko ya Maria Belesti man bagi na maboko kinga sana suka bagi bijou mobondo bagi mama abupu ya bagi lumière de mi bagi émeraude de Gucci bagi petit nanga de orchestre pe karaté to kende fetcha libala yango za nini ezaka nini Marie Misambu la kufa bibembe bimaka ba ikufe mutu to finga na fingi Marie Misambu te na fingi Marie Misambu te oko finga muta kufa bongo Yesu kuta kufa bo finga Yesu tous les jours bo finga Jésus tous les jours bandoki ba okende ko loka ko finga Jésus te la yo zokende ko tonga nzamba pekisa likambo na Bible ko sala ngote ko tonga Jésus te bozo tumaka bana moto eza ko manquer Jésus respecté oboni ko yaya libala nga ko tu fais bino eloko bo sala ko to bebisa libala bokoka na bino pete na zanga do ko loba boni ko boko tu fenga te tiawa te na do loba muta pekisa ko loba zate ba pesa ngane ba mibeko pa juge la msu boye barate biloba la ba bino su boye ko loba na tala bino na sekaka ava ku juge pesa ngane mibeko ngana kata de rando lo na bo fula matoi na bino boyo kanga ngas na kata rando na moni na bundi ba rando na ju ba trophée trop vous comprenez na bundi ba rando na ju trop de trophées na como boye succès na boy na nga succès rando je veux pas ça. Et sali ba via batu. Et na sanga ba bokilo nzana ba semeke ba pesa nga ba conseil. Taka to bala to bimisa lo mbongo mama Flarabi ba linga ka sala ka ba video na ndenge no tika na buzoba. Pesa buzoba rando. Quand les buzoba
ezama libulu ya nia sika okenda kosoke tokena weso to fumi masoko nia wana kichwa makasa na ba nia bambuma wana ya wana rando te buzoba naza ku ya mo santel ba video na sala rando na tena sika na bi onga te pardon chantant te ya ba euro 1000 personnes en ligne mais bino bo vendre bo na rando bo finga ba bo zora sur 1000 personnes te parce que pourquoi ba tout ça ba comprendre bino ba bi que la tête est bien te voilà ba problème na mitou voilà ba problème sérieux au moins te ma parler mo la kis 1000 na ndenga tongo ya mission kuna poko te ya tongo ka ko pese la bino ya ngoli kamongo zani o finga nga ernios oh actualité zo le kana mokili mwana star abali kuta bakangele lupango ngana ko bota rythme sei wana te soki misambu na ko bota yete moi j'ai 37 ans na koksa ngope j'ai 37 ans moi mwana nga na bota mwana nga arnela na bota mwana nga zara na zozemi mwana nga minere na koksa 18 ans pile na bota mwana ngai le jour ma fille elle a 19 ans mwana nga mi balé elle a 17 ans et demi ya mi ça toutes ces sergines obo silisa na kofinga a koksa 8 ans na be petit na nga Travis Makanzu petit na nga beta aza 2 ans 4 mois vous comprenez so pe na linga na bota mama bata so na bota be bangulu kanga so pe na sala bataillon kanga so pe na sala foyer kanga et comme nini yango Chantal Vanda susute nini yango na comprendre kana star na bino na comprendre bino bozaka nga na za molakisi bino bozaka bambolombolo mo ba mataka ba monite et sopaka encore mutu soko finga okipe yote bondenga esopa anel ka ballon d'or abeta ki sujet na anel ka félicitations ke kitoko o wana mususu wana lingaka ete mbisi wana abeta fingeli bino ku mwana na riti bo finga grâce mbisi po modèle mbisi fingeli bino mwana wana mbisi la sexy très bien magana lingaka ote très bien mbisi la sexy ba fi muso bazo telengana awa telengana bazo tengana be internet bazangi mamba osala bazelika muninga lobi ya ekoloba sala sujet za internet lakisa mayele bino botanga na ba classe lakisa mayele di lobela ba mabata lobela ba fourmi di lobela munyoso lingo na pasana lobana e lobela mutu nyonso c'est Chantal Bola je fais mes affaires je provoque personne j'insulte personne laissez-moi tranquille grâce mbisi même yemba te laissez-moi bizarre na yemba on bizarre Karine be grâce mbisi laissez-moi tranquille Karine Mokonza yemba ngo laissez-moi tranquille c'est quoi ça grâce mbisi nani Karine Mokonza yemba laissez-moi tranquille na baron na sali vidéo na ye attaquer Manix bolobi n'était point quand Chantal Molakis na comprendre manga mkonza internet na comprendre ngo kon internet na ndenga mabete na ndenga bien droit de parole moi ça la ngona tonga bo dégager bo pesa ba kanda ba nga ko ba kanda ko ba trokola bino bo nga bo pesa ba kanda na yeko expliquer des peuples na nga na yeko expliquer public na nga ba fan musu baza d'accord te na nga yona yebisi ba fan to ça la hypocrite l'hypocrite dans la vie c'est pas bon comprendre hein Chantal Bola Molakisi donc oh mon aki vidéo na saki lobby a sepela ki na ngote kende ko sumbania makasi na wese na oh pas sepela ki na ngo mama fongola frigo mélange vous comprenez à suivre quoi c'est Bolaskin c'est moi qui fais la loi hein bino ba na pesa bino ba loi bino bo sala ba loi na pesa bino ba loi nga sala sous loi te na sala sous loi mutute na sala makambu na nga Chantal Bola Molakisi 1000 personnes na ndenga ba héros à suivre nakati au revoir donc mutu ça la sujet na ndenge na comprendre moi ça na Afrique ba charme ya maya kitoko actualité ça net tout le monde ba journaliste ba français ah mako asali ba lobeli o mako po ani be po ani ba lobeli yango comme nini non Michael Jackson ta kufa ba lobela ke tilelo yango comme nini non